Bonjour. Na balandi nyonso o balandaka la grâce divine cuisine. Lelo na eko présenter bino recette ya ngolo. Ngolo nanga yango yo déjà na sukola yango très bien propre. Na saison nango pe na kati ngolo nanga comme épice na tiaki muscade, na tie ail, na tie na jimbo simple, na jimbo moko ya poisson. Naza na céleri. Naza na tomate et puis naza na matungulu, naza pe na 2 feuilles de laurier, naza na paprika vert, naza na ndembi. Na kolia ngolo naza pe na huile. Tolanda ba video oyo etikali. Merci. Na ye lisusu na présentation na ngai biloko na ngai nyonso yango déjà na kati nasengi bolimbisi po na présentation ya liboso na lakisaki bino pilipili te yango na otape pilipili na dembuma na sangisango esika moko te na matungulu parce que na lingana nanu kokata matungulu liboso na lingana nanu ko kalinga matungulu pardon, donc na lingana nanu ko kalinga matungulu liboso et après nde na kosangisa sikoyo babiloko nyonso. Donc nga na préféré kosala sauce mais soki pe olingi okoki kosala babiloko nyonso nzela moko. Mafuta déjà natiaki na moto na kotia déjà matungulu nanga. Donc na bandino na matungulu nalinga mingi kobanda na matungulu après nde na kotia babiloko nyonso esika moko na kosalisa yango. Après sikoyo na kotia tomate na ngai yango oyo. Tomate na ngai soki botali bien eza mpenza ya kopela te, omoni eza mpenza rouge makasi te, donc natie dembuma ya tomate. Okoki mpe kotia tomate ndenge olingi, nga natie dembuma, donc tomate atotia yango ebele ezalaka problème te. Secret nango ezalaka kaka ebela bien etoka eumela na moto nde okomona esala biloko na yo ngai te. Mais soki eumeli na moto te olambi yango mbangu nde esalaka ngai. Donc batomati bamatungulu okotia yango ndenge olingi mais secret kaka etoka makasi. Natie déjà ndembi céleri na kati na paprika vert et puis kotoyo natiaki déjà makemba nanga nazotokisa yango déjà. Mpona kotokisa makemba na baposo nango il faut ozala sûr ke opasaki makemba nao très bien avant okata yango po osangisa yango na mai o ebanda toka. Donc avant osala yango boye il faut osukola makemba bien po bato ebele basombaka bamakemba baponaka, donc bapoussière yango wana il faut kosukola yango nano opasa yango bien na mai na yo après nde okotia yango na kati ya nzungu boye. Mais soki mpo olingi okoki kolongola baposo, ngai na préféraka boye. Sauce na ngai na otala yango oyo bomoni. Donc il faut déjà nakisa mai na otia mai na balola na otia mai yango oyo bomoni. Après na ofinika yango lisusu etoka tomate ebela ndeka nalobaki tomate efo eumela na moto po so tomate ebeli te yango wana nde esala biloko ngai. Na otika yango etoka après nde sikoyo na otia ngolo na ngai. Bomoni natie déjà ngolo na ngai na kati ya supu na ngai. Sikoyo na kotia pilipili natie dembuma pilipili na kati na ofinika yango ti ekobela. So namoni ekoma obela nde na otia lutu.
donc natiki yango etoka yango bomoni makemba nanga mpe yango oyo ezotoka kala te na okanga moto ya makemba. Nakomi siko na etape ya obalusa ngolo nanga yango oyo nde nalobaki kaka ifo kobalusa ngo mopanzi boye natika yango etoka lisusu nazobimne moto mpo namoni moto eza mwa makasi. En attendant tozela biloko na biso ebela nalingi nasalaka mwa rappel ya moke mpona épice oyo natiki na ngolo. Donc nasukolaki ngolo nanga déjà bien avant na batongo ere nalamukaki natiaki yango déjà baépice avant nabanda kolamba yango. Natiaki comme épice natiaki ail, muscade, jimbo simple na jimbo moko ya soso. Makemba nanga nalobaki na préféra mingi kotokisa yango na baposo parce que nalingaka mwa odeur wana ya baposo ekota na kati penza ya makemba, mais eza obligé te soki olingi okoki mpe kotia yango kolongola baposo. Nde nalambi boye eza ndenga nalingaka na préféra mingi kosala sauce, mais soki mpe olingi okoki kosala sauce te olambi yango kaka pepe soupe donc bouillon mbala. Ngolo nanga yango oyo ebeli bomoni très kitoko, mafuta ebele te donc bomoni couleur ya sauce yango oyo couleur kitoko. Makemba pe déjà ebelaki nalongola ye déjà baposo. Siko nalingi na servir tokutani na table. Biloko nanga ebeli nadiminaki déjà moto bomoni nadiminaki moto biloko nanga yango oyo na servir yango déjà. Bon appétit à tous. Bomoni mafuta ebele te très kitoko, bomoni couleur ya soupe ebimi très bien donc bomeka ndenge nalambi bokozala desi te bosepela nango makasi. Merci na balandi nyonso oyo balandaka la Grâce Divine Cuisine. Merci. Bobo sanate ko s'abonner et bo cliquer sur like. Attends.